Original. 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 Mbote bande konangai. Merci ndeko ya minga lisusu na banda kuna bino. Lelo na meme bino lisolo ya thyroïde. Thyroïde ezani ne bande konangai. Thyroïde ezali moi glande. Ezali moi etene nzoto moko. Musana nango ezali ko produire na ko sécréter hormone. O babengi hormone thyroïdienne. Siko glande nango eza evandi kaka place na kangi cravate awa. Na se awa nde moi glande nango evandi ezali neti papillon. Omonika neti neti la taka papillon na mena muke nango nde place thyroïde evandi. Thyroïde bandeko nanga eza impliqué na ba fonction ebele. Ezo sala fonction ebele na zoto na biso. Thyroïde bandeko nanga ekokipe ko se dérégler. Donc yangonde mususu omona et se dérégler et bani ko sala noki ba bengango hyperthyroïdie. Nango mususu omona pe et komi na ralenti et comme paresseuse nde ba bengango hypothyroïdie. Donc le solo na biso toza nango lelo yango wana ya ko expliquer bino le lenge kani to koma na hyperthyroïdie na ndenge nini to koma pe na hypothyroïdie. Parfois na ba hypothyroïdie to koma na hyperthyroïdie au mona na samungo evimbi. Soupe et comme m'appelle cancer et thyroïdie. Mingi dérèglement la bande konangai ezo koma na ba mama. Pour 80% il y a bato bazobe la thyroïdie et za ba mama. Siko kaneto mesali bande konangai to sala ka moi physiopathologie, c'est-à-dire ko expliquer bino organe o ezo sala nandenga normal na organe koti pokoso o ekomi na moi difficulté. Si koto yebake hormone eza produit o eza sécrété na hyperthyroïdie na makila musala nango eza ebele et puis musala nango eza pona ko réguler fonctionnement ya ba bitene ebele nzoto kaka na thyroïde na expliquer bino yango nde eza ko régler température corporelle na biso. Il y a des os à la température normale elle est à 37 T. Thyroïde. Quand on a thyroïde, on a sudation. Bakoto cannabiso, il y a des accords régulés. Thyroïde, des os régulés, bandekonangai, fréquence cardiaque. Moté ma sur bêta normal, il y a mon PR, les os sécrétés, thyroïde, des os régulés à moi. Pour comment on a hyperthyroïdie, ce qui dérèglement les alliés, moté bêta en bango. Thyroïde bande konanga yango pe ezako réguler sommeil na biso. Pour na biso ezali régler à partir ya pe thyroïde. Nervosité na biso. Kanda ou bien humeur na biso ezo dépendre pe na thyroïde. Poids na biso, taille na biso, surtout croissance seulement na zokola ezo eza nyonso réguler à partir de la thyroïde. Il y a un débat chef d'orchestre. Si vous synthèse, il y a des hormones qui sont la thyroïdie, na kotanga la biomi balé, ou tout ça la dosage na souvent, ezali T3 na T4. Nous sommes à partir du cerveau, na ba hormone mi balé ou ba bengi hypothalamus na hypophyse. Donc yango sikoyo via hormone babengi TSH. Sikoyo okomona tokomona ngo plus tard na batoyo ba hormone wana eza déréglé baza na problème où il y a hypothyroïdie ou bien il y a hyperthyroïdie. Dans thyroïdie bandeko na rezo jouer rôle il y a adaptation. Environnement sur se modifier nzoto eza ko adapter eza ko s'adapter pe. Nyonso wana grâce na thyroïde. Si vous êtes spécialiste ou la maladie de la thyroïde, vous êtes endocrinologue.
bango nde batalaka maladie oyo etali thyroïde. Siko bandeko tosala définition napesa bino ba définition mibale. Tobana na hypothyroïdie, après tokosuka na hyperthyroïdie. Qu'est-ce qu'est l'hypothyroïdie? Définition nango est simple. C'est le fonctionnement insuffisant de la glande thyroïde. Bozoka, définition est fonctionnement de la thyroïde, la glande thyroïde, c'est insuffisante. Et ça, ça la sa rôle nangote nde babengi hypothyroïdie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sécrété les sources suffisamment hormones thyroïdiennes, même pas. Donc, il y a des gens qui ont des hypothyroïdie, et maladie auto-immune. Vous se rappelez, qui diabète, il y a type 1, nous expliquons une définition, il y a maladie auto-immune. C'est-à-dire que les cellules n'ont ils ont combattre les cellules. Et combattre yango, et affaiblir yango, et détruire yango. Donc, thyroïdie à hypothyroïdie, et zappé maladie auto-immune. C'est-à-dire que les cellules n'ont pas de cellules n'ont pas et détruire yango. C'est pour la production, il y a hormones et les sociétés. C'est quoi conséquence nango nini bande ko ngai? Conséquence il y a hypothyroïdie, c'est-à-dire que makamunyo c'est comme une ralenti. Donc les gens sont fatigués, donc batbazana fatigue, somnolence, posa ya pongi. Donc moi exemple mukizaka ke eloko banako sala kala na 5 minutes il faut sikoyo au salata une demi-heure, 30 minutes pour sala yango. Patient ba maladie ba koma ko ba malembe voilà bango et coma grave présence et pas baton souci ya canal carpien au capo neti ba misi dans ba suka extrémité makilezo koma susumingite circulation zo koma susumingite ba cramper musuna maboko frilosité donc batu bako kakali susu malilité seulement malili muke azo kokate pourtant batu par exemple na moi yazo kaka malili et cause la signe ya hypothyroïdie. Constipation moto azani hypothyroïdie comme makamyo sezana ralenti ti na makambo ya sel azana constipé azana constipation donc ralenti za général. Wana définition ya hypothyroïdie na basi nango. Siko bande konangai définition ya hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie to moni ke na hypothyroïdie eza ralentissement, mais na hyperthyroïdie ezali accélération. Donc tout est souvent dans ezwakape ba mama mingi. Yango pe ba mama nde bazwaka ngo mingi. Donc l'organisme fonctionne en accélération. Accélération et rythme cardiaque. Ozana ba diarrhée. Par contre, nous sommes qui ralenti, donc les constipation, mais na hyperthyroïdie, diarrhée, accélération et battement cardiaque, irritabilité, donc transit accéléré, on dit nazolo bakaka en général diarrhée, agitation, fatigue pesali, augmentation et appétit, tremblement et mouvement, moko, peau. Na omona mutape sur le boko boyoka le boko mai hein o babengaka po eza moite donc accélération makama o babeng sudation accélération makambo toana perte à poids au monique ozolia mingi mais ozo perdre de kilos intolérance na chaleur ozo koka moite to motote wana siko ba signe ya hyperthyroïdie c'est-à-dire que thyroïde nayo eza ko sécréter mingi. Si vous avez des conséquences, vous avez des maladies à base d'or. Base d'or est une maladie qui est au moins 4 et bimi. 4 est un excès de production de thyroïde et vimbi sa gorge au babin à 4. Baton sous mon exophthalmie, monsieur bimi, au moins monsieur sanitro bima, donc nous sommes hyperthyroïdie. On a une définition. Mais si vous avez des signes,
na hypothermie et donc hyperthyroïdie toza na fatigue constante frilosité prise à poids sikoyo examen nini oyo ekotinda docteur na yo a confirmé diagnostic examen ya liboso ezali oyo babenga examen clinique c'est-à-dire que palpation okomona monganga na yo apalpe yo na se ya kingo azomona so bambuma to evimbi donc but ya examen wana eza kodépister kodéceler tout de suite goitre on a yebisi bino evimbaka na sangorge. Deuxième examen bandeko na ngai eza biologique. Examen biologique nde examen oyo bato mingi bazopratique mpo eza facile eza simple ezaka prise de sang badose basengi dosage ya T3 basengi dosage ya T4 basengi dosage ya TSH wana donc nde médecin komona tout de suite sur dysfonctionnement ezali ou pas. Examen mosusu après examen ya makila eza échographie ya cou après examen eza moins ebele ponction cytologique scintigraphie wana eza examen eyaka après mais examen ezali nanu clinique palpation atali soki oza na mbuma na se place na yebisi no place na kangi cravate et puis examen mibale eza dosage biologique. Sikoyo bandeko na nga na cadre ya baconseil chaque âge ezomema makambo nango na thyroïde mpo badifficulté ya thyroïde ekobanda na yebisi bino na bomwana na adolescence mpe ekozala donc yango nde bapapa tozala na angele tozala na surveillance bamama mpe mpona bana ele bazokola bazokola bana il faut baparent tozala vigilant mpona nini ekofreine croissance ya mwana ekoleli ya mwana soki aza na thyroïde na na problème ya thyroïde donc nayebisi bino ekopesa retard ou bien précocité na puberté omoni comme mosusu epa bana mosusu ekozala ralenti epa bana mosusu koaccéléré ekopesa agitation extrême epa bana bandeko na ngai omona mwana na classe concentration eza te oyo tozolobaka mwana mobulu mais soki continue bongo il faut passer par canal à médecin kosala prise de sang et kozala mpe hyperthyroïdie donc agitation mobulu ya koleka na bana mpe eza bien te donc difficulté donc on a yebisi bino conséquence nango ezali difficulté scolaire prise de poids mwana soki azoya mpe monene koleka eza mpe bien te ekozala mpe hyperthyroïdie to hypothyroïdie. Siko conséquence ya nyonso wana hypothyroïdie ezouta na carence ya na iode mais wana nyonso ezali elo kosala examen nde tokoyeba yango de conseil eza kaka alimentation variée koliaka ba fruits de mer koliaka ba poisson kochangeaka alimentation eza bien ke otikala animation ka moko neti ba biloko tozomona na bazela tout ça eza bien te po toi na besoin ya iode wana ezouta na ba fruits de mer ba crustacés ba poisson biloko nyonso wana. Siko hyperthyroïdie to hypothyroïdie ezozwa bingi bamama oyo baza na zemi bapapa oyo basi bakoli basenior yango mpe baza sujet ya kozwa mingi hypo hyperthyroïdie donc signe ezaka moko fatigue intolérance na malili sécheresse cutanée mosusu perte à cheveux manque d'appétit trouble de mémoire, syndrome dépressif. Nde na yebisi bino na bato bazosala hypothyroïdie o makambo nyonso eza na ralenti constipation mais mingi basalaka mpe dépression. Donc conseil eza ke à partir à 50 ans kosurveiller thyroïde nao kosurveiller thyroïde nao bandeko na yebi te so bozo remarquer plus tozokola nde plus toza exposé na bamalade ebele yango nde tomilengela plus tozokola kosala attention na etambole na biso po comportement eza eloko mosusu mode de vie mpe eza eloko mosusu donc yani makambo tobana kosala bajeune na age moko boye tokosala te yango nde but ya émission bandeko na ngai ezali ke tozwa mwa conscience tosala attention toya koloba te ke toyebaki te
Donc médecine oezoya, médecine moderne, médecine oya eza à venir, eza médecine préventive. Otozo sala. Ko prévenir eza ko guérir des balobaka. Donc thyroïde et okanakana masangate. Thyroïde et okanakana likayate. Thyroïde et okanakana stress te. Yonde tabac, stress, il faut qu'on éviter. Si on met la cigarette, c'est pas la peine de mettre la cigarette, je m'en bois. Il y a un débat de konangai thyroïde na monde mobile, na mokili mobimba, bato bazo bela yango baza 800 millions. Il y a personne au baza terre na thyroïde dans le monde. Et c'est belé. Donc, dès que par rapport à conseil alimentation équilibrée, riche en iode, réduire le stress, kosa la sport, on a répéter tous les jours. Kosa la sport, kotambo la malembe, kosa la sport, ezaka comme ma bibenete. Kosa na moi entretien, moi activité sportive, ezate que kokima. Naibsibino kotambo la, on peut s'attendre le binat tambola aller-retour, na salle à 30 minutes par jour, et ça bien pour l'entretien cornao. Il y a un débat de konangai pour la diagnostic à thyroïde, naïb sibino examen il faut que ça là. Mais une fois médecin a confirmé thyroïdie, to comment la bakisi, au babeng a traitement substitutif. Donc les lots qui c'est comment au batupenza, bazako vivre longtemps. Et puis, sous libella par rapport à thyroïde. Donc, nous avons un traitement substitutif, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'hormones et que l'on remplace ce manque d'hormones donné sous forme de comprimés par un traitement. Si une molécule, la thyroxine. Thyroxine, c'est pour la publicité, et ça qui lévothyrox. Lévothyrox, c'est qui si pensa ou ya thyroïde hyper na hypo. C'est-à-dire que bapé sakango, ceux qui va découvrir hyperthyroïdite ou hypo, médecin que prescrira pendant 2 à 3 mois. Après, à sali dosage, ti et kokokana, dosage par rapport à poids nayon. Qui soit na bandekona, ils ont un effet désirable minité. Na évité ce boga moi conflit mon que bimaki mikolo yo moi polémique mon que bimaki mikolo po basala qui générique nango et puis générique nango zo ça va faire un fait désirable ya ondo moni na évité ce besoin dans la France ba retirer qui yango bazongeli modèle akala. Voilà bande konanga makamna sur la bino pour la thyroïde. Donc qui soyo ezanini o le Vectirox ezo pesa pona bato bazana hypothyroïdie. Ils ont fait hormone pour remplacer to il y a hormone à thyroïde et pas bateau bazana hyperthyroïdie ils ont freiné sécrétion à TSH et puis ils ont stabilisé la thyroïde. Donc ils ont prescrit 3 millions de patients en France qui sont nasoïpsabino, dont 80% de femmes. Le traitement est quotidien et doit être pris à vie et à vie na mutoyo ce que subit une intervention pour la thyroïde peut et comme ma cancer à thyroïde si ko balongo la thyroïde nyoso so balongo nyoso o ba nomela kisio à vie. Voilà bande ko ngai information na zana mo ya assurance maladie en France et le but que 40 000 opérations sont réalisées chaque année pour la thyroïde. 40 000 chaque année pour une opération de thyroïde. Ezebele. Voilà bande konangai lisona ngana sola na bino lelo pona glande au babengi thyroïde. Merci ndenge bozo continuer kolanda émission na biso. Nazo zelaka ba remarque na bino, ba suggestion na bino. Bozanga ko talate ko commenter te et puis ko senga masolini bonito sola raté. Kaka nde mama nga bana ko ebisa bino. Abana ko ebisa ngai nazo ebisa bino na kitetela kaka demba kinde kama nyamase nzoto mala mbande ko nga eleki nyoso to milengela to sala attention ba kimia ezala na ndako na bino kimia ezala na ndako na biso
Zamba batela biso et comme Balasima. Merci beaucoup. Original.